Badepute ya UDPS ya province basengi na badepute nationaux babanda bisala ya kotia moto mosusu na esika ya Jean-Marc Kabund mutu ya UDPS. Jean-Marc Kabund asakolaki na Twitter ete atiki ebonga ya ki vice-président ya Assemblée nationale kasi basungi baye balobi akotika lisusu mosala te. Pona badepute, Kabund akitisi mokonzi wa ekolo mpe ayokisi nsoni na parti. MSF ekebisi na bozongeli bwa bitumba kati na Kabila na Ituri wuto 2017. MSF esengi mbulamatari ya RDC kosala manso mpona kosukisa matata maye pe elobi yango moko ekoki te kosunga kopesa eyano kaka na mino tonkisi mpona baye bazoki. Bakonzi ba Centrafrique basakoli ete bakobongisa mapunami ya bamere mokolo mwa 11 septembre ya mobu moye. Ekozala mapunami mayambo na mibutuku misatu. Wuto 1988, mbulamatari ezalaki kopona bato mpona kotambwisa bingumba na bakomune. Na États-Unis minganga batiere ya ngulu na nzoto ya mobeli moko. Mikolo mileki batiaki motema ya ngulu na moto mosusu. Bisala miye mibengami transplantation bisali kopesa elikia na bato bazali na bokono na mitema, barin to foie.